Mokili mobimba ba otala héritier asali boy. Mais biso a convaincre biso jamais ti mokili kufa. Est-ce que mon aïe n'a bimi n'a zo ignoré Kofi? Jamais. Pas tu as l'andara chemin nanga. Voilà. A remercier Wera merci. Voilà. Ndenge oyokelinga ma a remercier Wera c'est tout. Pas tu RFI pour la président Weranson Asia Limbisaki. Même ma pas ta maman pasteur Asia Limbisaki. Et comment est-ce que problème il y a justice? Au monde ba ko limbisa on peut pas ko retirer les plaintes. Mais si et c'est un droit au foot à partir à la justice pour nous libérer dans infraction au cométaki. Pacho déjà marambazala que ça là et banaki nango tout le monde a baki et mériter la prison, vous comprenez? Total il y a des commentaires, ba tutu ba loba batamaka bien, kala mingi to lia fungure donc boye na boye. Yé moko pe place azala ki azala conscient que façon na même la makambo oyo donc et me mangaka musika. Bon, nga mona ki le sel mutu oyo akola lisa dossier wana ezala honorable Zakari Baba souhaite. Toke pour ça l'émission expliquer biso abina sola ki na wera ezala ki nango difficile pour andi maman andimi quand même dossier et kendeli sous tribunal té donc wera asukoli maboko na dossier ngo je pense dossier koma ki nango likamba ba amende koma likamba ba amende. Mais tu as que comme moi, et ça les sous 10 jours, et ça les sous 10 jours à 12 jours, pas tu as ça kuna. Bon, tu es comme on a une grande surprise, pas tu as eu Kobima, donc héritier d'Abimisie. Kosenga déjà héritier merci eza mabete ndekwa sungio na place à passe senga ba moyen ndekwa tshelo ba moyen obimi mais il faut que pesa mingi merci na motoyo atela ki on a c'est pour dossier wana vraiment kufa. Non, héritier a prouvé bateau ba na bango procédure à dossier on est kenda été. Bon ba biso to na procédure ngo zala kende. Ba biso to za sola na famille, biso nde to yebi procédure. Pour bafouter la amende, il faut plaigner nan à limbisi dossier. Tala kofi abenga procureur habité botika ya za mwana muke. Makambo asala ki ayebité. Azula no maîtrise ya vite. De botika ce qui a recommencé les sous. Parce que ba liberté ba pesa kabiso ezaka provisoire. Kofi Olomide akangisanga Kofi moko ayokelanga mawatali mwana aza pauvre alandeli vie père na bango za soda père na bango na l'arte mwana oyo souffrir mwana oyo kufa na makala bititititi nalinga perte mena na maboko na ngate ke makila mutu moko etangi na maboko na ngate bobimisa mwana na vraiment bobimisa vraiment donc Kofi pena bimisa nga ye moko Alda pour se détendre avec un pacte d'idéologie. Yamoyo! Chez Djunganganda Taba,
cadre kitoko pona kolia pe komela avec impact toujours oyo abongiseli bino ba spécialité ya kitoko boyeba ke kobanda mokolo ya mardi ti jeudi jejonga na taba bafongolaka partir ya 17h tu 23h awa spécialité ezali nde ntaba nde taba olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling shejonga nganda taba awa musale salama kitoko tunanga nini chaque weekend babengi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Eh bien voilà, très chers amis fidèles téléspectateurs de Fimbo News, bonjour partout dans le monde, bonjour dans l'émission Nabino Landa News avec la vôtre Justman Yamalika, autrement appelé la Wakande, c'est-à-dire Mosa Boya Tioko. Merci Nabatuto Oba Soutenaranga de loin ou de près. Là je vois Fabien Ngoma international mode de toujours, Gloria Yahweh des super bassins. Boza tellement ébélé Bato Ba Soutenaranga, vraiment en tout cas, Nazana Bino, l'impresseur que Claude Ndombasi. Merci beaucoup vraiment la bateau bazara toujours continuer to le bo s'abonner vraiment massivement na Fimbo babi ça dit ah on est actualité des alara soko ngoy ba nyonso roya na Fimbo okuta ngo j'ai dit un grand merci à mon boss Ken Piana Pito pas les maquisés mais ça dit ngia maipu Paulo Midefa bo maestro nyonso tu wana eza yaye sans plus tarder tu as déjà la plateau invité na ngai déjà oyo bon ça peut qu'à surtout bon monae à qui j'ai dit bonjour Ken. Ouais, bonjour, Josimania, bonjour, abonnez toi Fimbo, bonjour, bande retour, Hollande biso partout à travers le monde, Tozawana, Tosala toujours boulot. Merci beaucoup, Tosala toujours boulot, Toyebi Kayo en rapidité et actualité, et puis yo poye barakolobe, et puis yo poye olobara vérité. Nenga nana tout na Marie-France qui dit merci pour la question, et bien nanga so yambi keni tout nelangaï, pourquoi mi benga pitopale? Pitopale toyebi et sonné mon roboé, il y a des ordres, mais il y a Luka à s'engager na combo moroboé, oyo, ezo bangi sabatu na musika quoi. Pitopale les alikara par rapport à pays na botama pays tozo vivre vie sociale à malongue zate ba salaire à malongue zate mais bato bazo vivre obi ke mundela koka mo bato ba vivre comment na ba condition de vie ba vivre ba soins médicaux malongue zate ba classe à malongue zate mais bato bazo vivre kaka donc bolala bolamuki ba mama ba ozwazemi bazokendeka kobota da mboka na biso eza mboka moko ya pitopale eza mboka moko ba miracle mboka makambo ebele yango nazwa idée wana vraiment ya pitopale par rapport ya ndenge to vivaka bato balia bien te mais bazokufa pete nanzala na bango mais bazo vivre kaka voilà merci beaucoup Marie-France Kidianga qui déjà réponse n'avait pas pitopale mais est-ce que vous avez vraiment par rapport à Kombo Wanapé et comme ils sont problématiques te bato ba qui makona musika ba mona ke kombo mo mutalata boy ba mona dire problématique ato boy ba problème elando kaka même on se comporter bien ba problème elando kaka même na niveau famille okobota pe mwana moko boya bando tia pe mutu pasia voilà ko kanisa te ba problème ezala kaka soko zokima ba problème nde ba problème elando te donc ba problème elando kaka.
Merci beaucoup. Tous ça moi analyse amké tant que biso puis tout ça puis chroniqueur, tout ça puis chroniqueuse, n'a chroniqueur, tout le côté actualité au étaline de konabiso pas tu RFI ou te ko ta prison tout mon qui malgré ba baza ko ignorer ken abetaki ba trekage na ndenge na ye akota ki na ba ndenge na ye encourager ki bato ba kotisa ki pas tu RFI prison na ebi non te pression na yo parce que ko bimano ya pas tu RFI na makala. Bon, par rapport à Nengo Lobby, à Batrika, je suis nini. Voilà. Pas que déjà Marambazala qui au sala. Et Yebanaki Nango, tout le monde a ébaki et méritait la prison. Vous comprenez? Tout à l'heure, il y a des commentaires, tout baloba, batamara bien, kalamingi to lia fungure, donc il y a boé. Il y a mon place à Zala qui est conscient que façon na même la makambo oyo, donc il me mangaka musika. Donc so moni déjà muto sali makamoko zo batama déjà en bakwa, c'est comme yebi yo moko, balobinde balobara celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Donc il y a moko ayeba ki makambo nini o ezo elae. Donc ezaka na sensi wana mais koloba kopota ba komba batu na kati ba dossier batu wana vraiment et na sensi moko te. Tuna kesoni. Impression na yo ko bimana na prison. Bon, kobimana e sali biso ka plaisir po to zala ko la te, to zola la te, to zolande la dossier ya pacho comme qui voit même to sola na famille ya pacho to sola ki trop. Bon, nga mona ki le sel mutu oyo akola lisa dossier wana ezalaka honorable Zakari Baba Toya matin moko ba 7h du matin. Toya na jira simalele ko honorable Zakari Baba to plaider pour na cannabis. Honorable expliqué biso alobi abekaki ko lande la place dossier zali. Balobi dossier wana mutako boma moto ezaka président wera. En plus to bino honorable ndeko na biso azo souffrir vraiment makasi na niveau ya makala honorable alobino na sola na wera mena ebike wera za camarade nanga to sala ne makambo ebele mena on atika lo sengete o ezala neti première fois na senga wera service abenga wera lobi nango petoye honorable abi photo kendo sala émission rapide toke pour ça l'émission expliquer biso abi na sola ki na wera ezala ki nango difficile pour ndi main andimi quand même dossier et kende sous tribunal te donc wera asukoli maboko na dossier ngo je pense dossier comment ki nango likamba ba amende comment likamba ba amende et apende kona biso bande kona biso pe a famille a pacho bazobenga to expliquer ba to bino dossier comme likambu kaka ya amende wera asukoli maboko na dossier ngo Maître Ninja ayo benganga après 4 jours a tout dinga bi meken masana bino azo melati le londeni tandis que président si alimbisa ya sukola maboko ezo senga amandi ti le lo azaka kuna ngalobi oui azaka kuna lobi mais dossier déjà wera atika ngo déjà mais to yaki okamwa et ça les sous ba 10 jours et ça les sous ba 10 jours à 12 jours pas tu azaka akuna bon to e komona na grande surprise pas tu aye ko bima donc héritier d'abimisi nga to koma na question mais nga vraiment Nathalie première émission pas tu a sali abimi prison ko senga déjà héritier merci eza mabete ndeko asungi yo na place à passe senga ba moyen ndeko atelo ba moyen obimi mais il faut ko pesa mingi merci na moto yo atiela ki on a se pour dossier wana vraiment kufa pour ceux qui wera tiaki na sete malika na ebisio ndeti sikoto olela voilà mais bimi c'est comme si héritier approuvé batou que ya ki bimi senda mais ça ko bimi non héritier approuvé batou ba bi na bango procédure à dossier on est kenda été bon ba biso to bi na procédure ngo zala kende ba biso to za sola na famille biso ndeto yebi procédure siko approuvé na mokili mobimba ba tala héritier sali boy mais biso convaincre biso jamais ti mokile kufa dossier wana senga ka wera tana se yo kansi bato ba yo sala intervention na dossier pa tezala ka héritier bato bazala ki ebele na ba ministre bato ebele pena ba yaki ba kotaki pena dossier pacho et simba kite na sens ni soki plaignant za na raison ata ba intervention ye 1000 et simba nango te voilà siko plaignant wana nde senga ki mutu moko akende ko lelela ye yo talate émission to sana honorable yemoko lobino na sola ki na wera mais na yemoko Zakaria sala ki angoka kaptika sala pour yemoko pepa tu finga Zakari makasi mais atala eka mwana na ya ce problème donc senga eka bongo
Voilà, et Sengaïka Bongo, merci. En tout cas, on a fan tout, il y a Fimbo, c'est-à-dire à boulot qui n'a pas à bouiller, plus une actualité, ça tout mais il faut que le cobet a 7 minutes, il au sein de Gonabiso Pacho à contrôler le balangage. Ngakutu na osenga na Pacho. Asalaka système ngana salaka ba série ve nanga Koffi Olomide kangisanga ba Koffi e moko azwi dossier ngo tiena se abisi procureur tika ye bimisa ye ata kutu ba amande yango biso nde to futaki famille nde futaki honorable Zakaria ba se pe apesa mbongo est-ce que na koya soki na bimi na bino na bando finga Koffi na bi Koffi akokite Zakaria nda bimisi nga pa futaki amande po ba futela yo amande il faut plaignant nan alimbisi dossier tala Koffi benga procureur habité botika ya za mwana muke makambo asalaki ayebite azwela no maîtrise ya vite de botika ce qui a recommencé les sous parce que ba liberté ba pesa biso ezaka provisoire na liberté provisoire ezali ba tala ndenge o se comporter ceux qui se comporter mabe bazio na mbeba bazongi sio kuna wana sio komi makambo ya pardon ya kate ngaya na bimi na loba. En tout cas, prison Koffi akangisa nga na bimineti Jonas. Ndenge mbisi amelaka mbisi ye moko pa sanzi. Donc Koffi Olomide akangisa nga Koffi ye moko ayokela nga mawatali. Oh, mwana aza pauvre. Alandeli vie père na bango za soda. Ah, père na bango na l'arte. Mwana oyo souffrir, mwana oyo kufa na makala bititititi. Nalinga perte mena na maboko na ngate ke makila mutu moko etangi na maboko na ngate bobi misa mwana na vraiment. Bobi c'est vraiment donc Koffi pena bimisa nga ye moko voilà ngazala pena na dossier que non au ça la paix ba inane ba 8 mois mais Koffi pena 4 jours et ça là mawa en tout cas Koffi ngaza mutamawa si bien sûr est-ce que mon aya na bimi nazo ignorer Koffi donc pas tu ala ndaka chemin nanga voilà à remercier wera merci voilà ndenge oyokelinga ma remercier wera c'est tout voilà parce que toi na question moko boyaki kin piano to yebi pe ka zara pina ba mise à tente na wenge musique maison mais du coup to mono mba moko na matanga mondi production oya na 50aire ozo ba image bomo ba moto stratégie no sala ndeni pena po boma moto bongo lelo ba ko miso pe fils chéri quoi bon nga pena na maison mère bango tu ba yebi wana nga tika na finga wera te nga problème ezala kaka ndeko na biso adete ya kimpuike sona mi repose un peu événement mo eleka na boîte o héritière na boîte tokuta Karine azoswanisa DJ Abdul eloko esalanga problème ezaka nga pe jour wango pe nazala na Roger Ngandu na Jaël Show na boulevard Roger Ngandu akabelanga $500 na butu na bina Alexa mwata na boîte air eleki na kutana na makambo wana de parmi bateau adete atangaki na liste ya bateau basalaki so des ordres na boîte batia kombo na nga na kati mais en réalité moni lokuté yaka na sincère mais vérité yaka na escalier Sankara de compte azalaka présent Sankara yemo abimaka témoin nanga air adete bimisi de ba kombo na biso fanatique tout ya maison mais ba komi okanela biso ba maître banani mais Sankara de compte ayeba ke ken pia na azalaki na akotaki mais azali na kwena yemo bwa kangi na yema boko nazala na mpanze héritier te nazala na mpanze we raté mais ba série wana to tchape mouvement héritier pour mais nga pena na ko sala nakosala ba guerre o Karine azala sala te ya ba mankima wera zawana DJ Abdullah Chanzembo wera Karine akosimba DJ Abdul babunda komoko kata nzembo na biso ngasiko na koma na ba niveau wana te en plus natika la sala ba émission te ke nazo finga pena wenye musique à maison mais bien na finga président wera na finga mama si deji mapata ce na sala ba émission bonde ba kangisanga c'est ça ouais on se comprend donc na telaka na lobi no OK soyo nasala nanga na problème moko ya mabena bango te ndenge bazwi matanga nakoya na ngai na ya matanga ya vie na biso moni po vie wana to sana na ba kwa petro vie na za kabela nga trop elingeza la péché que vie moni ba kufinga na ke matanga ana te danga na kenda na mibonza mbeka soki ba bomanga ba bomaka kama eza la plein ni matanga po berango ekoela bata maison mère ke bobeti pena mutayo tela bino na place ya pasi wera son etant que papa atalanga siko na kati ya jipe aboninga siko na kati ya matanga abenda siko maître ninja baso ina honorable Zakaria baba swabi Petio aza courageux Petio place wa ye abenda maître ninja bite botika sa musala les Petio yo alinga wenge musique à maison mère voilà
yango na telaka ba émission afingaka biso te mais soko oki ba otialise batutu ba okanela ye batiake mais petu alinga maison mère petu obotika sa musala ne calme voilà na sala musala nga calme après adete pa yo kufa na sinya pena na kenal zuti na fikini tozala ki wana tomona ki cameraman na nga kutumete ninja bete mama na mbate atolo voilà wana ezana cha luka an apapulanga eloko siko nga na omona na te na deve siko kresko luvadi ndazwa mbate atolo jo yango yaya Fabregas pe amona pe makambo na eme yaye bana beta lisolo ezate Christian de Con ye pe na ba mema et donc mettre ninja makambo to pas lesquels bien en tout cas ça dit na ambiance mo resona yambe na plateau na linga mena be ya yamba souté et na be ya manga tenga na bando yamba na ngai merci na ba fan tu ya Just Mania Malika les amis de Malika en tout cas na bien ensemble, on est ensemble. Ça dit Faber Ngom international, mode d'avion Chine Singa Bata soin. On est ensemble. Qu'est-ce qu'on a tout na tout le monde qui va vidéo jazz à salaki a bimisa qui me ba propos moko bimisa qui une émission on a le bique fali poupa atikala non komema ba danseuse na pototé. Tu veux bique plutôt pas les pays à rapide na F victime yebi pe et puis yebi pe histoire pe F victime nenge pe zali na bitu so yo ko confirmer que fali pas me ba danseuse te na invité. Bon avant olongola potinaliso muninga longola na yo moko alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozo kosuba posa kosuba ezo sila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José ye jazz kavula osenga bamema ba danseuse na poto azotala dossier oyo yela kofi te dossier oyo yela kofi ebangisa tout le monde c'est ça. Ozo comprendre mais soki lelo tolobi tozwa passeport ya jazz batia awa bazwa passeport ya danseuse moko o auti okota ta na 2018 bazwa ba passeport ya jazz na ya danseuse wana to compter ba nombre de visa yo lobi fallait me ba danseuse voyage te toboyi te bazwa danseuse auti okota ya suka bazwa passeport na to l'examen na émission tozwa passeport na yo jazz totia to comparer ba nombre de visa ba visa les occupés même ya Maroc même mais ezaka ya otonda mais ezana danseuse moko te ya fali o ayebi continent Afrique mobimba te batamboli kotambuso Afrique mobimba za ba blague te oso comprendre que batambusa Afrique da yo yebi pena carte ya Afrique mobimba Kofi ati fali danseuse na moko wa auto problème akufela ke soki mwana tout ça auto tinde na potote voilà Nicaragua déjà fali soko tali ba danseuse tout o abandana bango est-ce que ba danseuse ngo bazala ka soir atinda bango nyoso na poto siko jaza ngisiko fali sa nini oko omona te keta muso ezaka ka kolonga pemi na fali kimutima mabe bo weka po alonga pemi na fali ngai na comprendre ka jazz très bien jazz azana raison ya ko défendre ba danseuse voilà pour ça la pratique moko osaka ba jazz non ba to ba landa biso ba yebi ke jazz a ko défendre bon moi si makasi koleka moi mobile oh
Vous comprenez? Mais avant de défendre la danseuse, il faut est-ce que la danseuse ou la bandana fali bazaka na Kinshasa ou bien bazaka na Poto? Poto zalana ba fiana bandale comme on a il tozana ba danseuse belé bana bandal bazaka so na kinité bana Poto fali moko mema bango. Si. Fali azalaka soko umeli yo danseuse kende ko pema na Poto. Si, j'ai de preuves master na Sarah ou tu kende. Ah, siko master na ocho kende mais ba preuve ana nyoso boy sika ngo jazz. Ah yo ka déjà nenga. Boy sika ngo jazz. Voilà. Jazz to boy to za défenseur ya ba master na yo wana quelque soit ba master na yo. Pour moi des marches moko, moi lobeli moko, moi Sia, on comprend. On a raison d'ailleurs défendre. Là, ça que tout cela avocat pénal va danser donc ça les a vraiment bien. C'est ça, vraiment idéologie on a yo bimisake ba danser ba kenda prototé. Peut-être que ça t'a solo à critiquer na ninga ba musicien mais même on a ligne ba danser. Ouais, ça les biso pénal bien, ça les biso bien. Ndenga à défendre ba danser. Et zo la sera identité na ekara za na ma bépé. Voilà, plutôt pas je crois ils ont le moto salem to Canadien na rochité na éviter tout le monde a au défendre victime au défendre fali pour pas ce que tant vendre comme on a comment dirais-je to ko benga bomba komoni ba complexé ya fali donc on a ba complexé ba fali o ya ba musicien ba finira fali et ça connaît par exemple net tout le monde a c'est le tant on me dit pour que les cara finira fali et ça la connaît tant que yo pour au défendre IP bon Malika au monde na fandi boy na ko fanda jamais na plateau na bando beta masolo ya bateau yo bafinga fali wana po na moni c'est comme si biso ne to komi opesa bango siko succès ça te batuma basi babosani bango voilà bango balingaka flèche d'aller ezala accompagner na flèche à retour na sens nini bango ba ya bafingi fali ba bike fali azana ba mbwana moko boy ba cheme chama moko boy o amatisa ba jet privé ba koma bazoba na ye ba koya ko répondre ça comprendre ngasko na lingande ba benga nga cheme cha ya fali na za pena cheme cha ya respect cheme cha ya valeur donc c'est mieux na répondre ba o bazana valeur ça comprendre mutu moko alongola forme ya ba artiste musicien comme mabunde belé forme ya musicien za soute to ebité soki akobinaka lisusu akoma pe combattant parce que moi na Alexander na ngasko na bando répondre. Merci beaucoup donc j'ai compris des réponses oh esa question na bisa suka ba fana filmu bon s'abonner ça dit venez bon s'abonner venez à pour bilenga boy au monde on il part ailleurs ko ba site vraiment manjanja donc ba ko ba forcer ko to kande le binango pito parler ba on ba flèche qui d'aller retour pour vimbisa bango quoi héros kaki paka kokolo. Merci beaucoup à mon boss Ken Pena plutôt pas oza question suka ba fan batindelinga ba bi o collection il faut o répondre bango ba lo bi yo lo komi benga plutôt parler kanda wana o kotisa plutôt parler tina ba travailler na moko to mona lelo to na fimbo apparemment manikena lo rachon dire bazan mo ba mes attentes mais na bito o gérer bango deni. Bon, manike na loa soki ba yo kana te wana etali na ngonga te bino ba basi bozana ba conflit na bino menga na bezoka ya musala o aye na ba video na ye o asali musala na ye c'est tout hein yo pena manike boka na bino te est-ce que faut na obliger yo ke il faut que ndo senga manike pardon pour na nenga logique manike aza ya na bino aza doyen na bino bokuta na film s'il y a un problème bokende yaya problème nini yango ba arranger raté bino nde fobo mikitsa devant manike siko soki na tindi bino pe na lobino bosenga ya na bino pardon bokoboya yango moni na beta na ngango kara mais na ndenga logique manike aza ya na bino aza doyen na bino pe oyo soki problème ezaneti yo na manike lobo wela to ebakate Lora shuna manike bana bana problème à gravité zaka ba guerre manike ofinganga kotsa lo mwana Lora pa atarape bana naye eleki nango ngamo kutu na pardonner makambo ya minene bobino siko ya mike c'est Apoli Lumumba RDC Monde Adel Joko Bagou danger venanga Luizo Mbata bazolanda bayabike internet beaucoup misango neti milliers moko boete ya ba rankini soki andeni pour na ndenge ya logique na ndenge pena ya logique ya makambo batutu bayebi histoire que non Manique de John aza doyen Parce bino soki na kozala jamais obligé ou bien na kozala jamais idée moko boye un jour na yebisa Manique que non Manique de John
senga nani senga baleki no pardon bino nde batu na ko expliquer no na bité boso na ser na bino wana za ser na bino bocha na c'est tout ce qui peut un jour boza courage qui boso la et dépend na bino menga na ko obligé bino te mais na yebisa bino respect fait zalaka na ba ancien ndenge bokuta manike na fimbu boza na plein droit ya ko respecter ye s'il y a un problème bino nde bo sala démarche ya ko senga manike de John pardon oso na habité ce qui na loba mabe en tout cas prince Yaweli Mr Vexas ya gloria Yaweli donc ce qui na lobi mabe malika limbisanga vraiment Merci, juste que c'est ma fan. Je pense que peut réponse. Comme déjà cité au mot de la fin, on a évité conseil ni ça n'a pas de RFI. Conseil à Souka. Bon, on a conseil na pesa patch ezate na pesa patch conseil te mais patch à la place à outil à sali 40 jours na prison makala. À sali 40 jours ba pasi na bisengo ya moni kuna yemo kwa yebi. Da bato ba ye po ezana bato mususu ba ela rabiso ka te. Yepe na il faut coincer ye loko sala ki anezala raté mais erozala ki kuna est-ce que bato ngo batindela ko ata $100. Rozala kikuna est-ce que bato wana ba ki obimisa yo et komaki makambo kaka pacho ye moko yebi nde tozala solola esenga kaka atole la wera voilà esenga kaka atole la wera lelo soki akobosa na ke makambo to solola wana etali ngate soki akobosa na pena wana etali na ngonga yi te voilà Adel Djoro Bagou danger donc ce qui pas tu as netalinga te Patrick Mayangi venanga Gauthier Mascotte webinenge to solola venanga Tati Lopez webinenge to solola obenga kutu mama CDJ mapata zara na niveau ya venanga Tati Lopez baza moi famille na mama CDJ ayebi masolo to solola yazara na Irlande benga mama CDJ na États-Unis ayebinde to solola po batie la patch dossier na se lelo batu wana ka auto senga ki pardon batie lo na se soigner langage na bangoko voilà ça la bien. Merci beaucoup. Quelques salutations et puis nous fan na fimbo nyoso bodanda biso. Bon, félicitations na Musala, na mono sa Musala très bien malgré Gibson Boyamba qui est olakisi ma belle en pleine émission et ça la qui va bien te. Bon appelle si vraiment mbote na Richard Amele l'international. Angel Mouswaili Makizembe. En tout cas merci na ba abonné nyoso botala kapso Hussein Saidi na Turquie, Joël Koufle, Massabogali, Bongongo, Yoyebi, en tout cas merci na Yope. Donc merci beaucoup mon boss. Na sepe lelo la tikito quoi non, izanango ndenge ka ezalaka. Merci beaucoup. Merci. Plateau. OK. Merci beaucoup de fans de film news, c'est-à-dire balobi awane makambu film galor ma vie puis les managers le plus suspect et galor ma vie international, c'est-à-dire babi mutumo bien Francis ma vie puis bon séjour à Kinshasa balobi galor ma vie puis peselanga mbote na la joie Amado Pichuna maman na Azur la Rolls, c'est-à-dire bébé mon est bien quoi Azur la Rolls, des gros coucou à toi aussi. Merci d'avoir tout soutenir à Josman Malika, en tout cas vraiment les amis de Malika Faber Mom international balobi Chine et Osenga bata soin à balobi tout à l'heure tozanayo européen ça tokos. Merci beaucoup Hilaire Clark pour l'assistance. Gradis soit pas derrière caméra, en tout cas merci beaucoup na batutu, merci na batu basé rabi sur plateau décor qui toko boy ça dit babi film world donc awande za bolinda ndjele kate. Merci beaucoup Gloria Yaweli, les amis de Malika, ya mami Bakato fille à la parfum, des gros coucou à toi. Klaki ngatebe hop ngatebe wana babi babana nanga ko basoutenir en tout cas quand ils sont pas pesa mo minute mo ke na boka kapi batu nanga et sur la ma poto Julie Kabouya, Julie Mbenga, Tricia Cœur, Albin Dongala, des gros coucou à toi na lingi bino mingi Laura Chou, merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup na famille film Mobimba. Merci na batutu balingarangai en tout cas ba opo balinganga tinga pena sepela na bino trop. Merci à Mimi Tike famille Tchek babi ya dedi mafungu le babi garde du nord na maboko. Merci non clôturer na Brandy c'est Charlie un français perdu au Congo, c'est-à-dire double brassard. De gros coucou à toi Winnie Diangana. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Alda